Allô, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, Balanja Noëlla TV, ça dépend Ernia Sobozwami, Babona Noëlla TV, Bambote, Bambote, Zambia Abatela Pea Bomba Biso, Bisikanya Sobozwami, la famille Ernia Sobozwa vidéo, na biso to like, to s'abonner, to partager, to aimer, et ko sala biso bien, makasi, pe ba commentaire na binope, et sala ka biso bien, makasi la famille. La famille tozaka kana dossier oya Jael show o azo ya nzoka ndepoto oye ayelaki ayaki na décision ayaki vraiment nzoka nde ba crèche wana nyonso azo ko bwaka azo ko sala nyonso kaka pona Karine tozoyeba te jalousie o nyonso ya azo bimisa haine o nyonso azo bimisa boye eza ya nini tozo comprendre te mbandeko bozalaki ba camarade ensemble. Camarade asali makasi aye na ye poto muta liboso yo otikali. Nzambe pe na mawana ye asimbi artiste na biso motema amemi bino. Sikoyo eloko yango eza nini oyo ezo sila te oza nango enkarake obanda ko chrétien obanda ko toka ko bwakela camarade no bozalaka na ye place moko boliaki ensemble, bolatanaki ensemble, bolalaki ensemble. Ozo bwakela ke bambwakela na eloko ya sala te. Eza nini yango penza bandeko? Bozo sala boye me ye pe Nzambe azoko matisa ye. Azoko kende. Bashino na epe bazali wana bazoko matisa ye azoko kende. Ezali ki motema mabe paske bozalaka na bato ko ede bino te lolenge ba edaka ye. Yango esalaka bino motema pasi ke pourquoi kaka ye? Pourquoi ba pesa kaka ye biso mususu te yango bosalaka bongo ou ezalaka nini? Donc ndoki boloba eke akenda ki kolala na bambwa. Bokenda ko tika ye kolala na bambwa na bibembe. Donc bino nde bokenda ko sala ngo yango bosalaka ye ke toboye obi ezalaka nini bandeko? Bozo salela mutu ki motema be kaka na rien na pamba kaka bongo vraiment Jael show. Eloko nini nango susu oye ya sika oye oya nango susu apo ya koloba pona Karine o nanu bato nanu bayoka nanu te oyo nanu bato nanu baloba nanu te nyonso ya mabe basi baloba nyonso oyo kindoki basi baloba alala na bambwa basi baloba abota te basi baloba oyo nyonso ya mabe ya mokili basi baloba eloko eza malamu na kati ya Karine nanu tomona te mutu aye na ba camarade na ye nyonso bazalaka ensemble tomona mutu abimi alobi ke Karine na lesa ye na ndaku na nga Karine na lesa ye na ndaku na nga tomona te kaka Karine mutu aya kotanga bango nyonso ndenge bazalaki ye na équipe nationale bango nyonso kaka Karine mutu atanga ke mutu boye balalaki na ndaku na nga mutu boye na pesa ke elamba mutu boto bando kende boye eloko eza malamu mpona Karine yango wana paske mpona kolakisa ke azali vraiment na cœur moko ya munene aza na cœur moko ya koyamba bato donc alingaka te amona mutu azo souffrir aza nango afana nango wana eza caractère ya mwana na Nzambe caractère ya mutu yango wana bino bozokama bokamaka ndenge nini ba edaka Karine ndenge nini bazopesa ye nyonso ndenge nini soso Karine aleli boye asengi boye bazopesa ye paske bazotala bulamu na ye balobaka bulamu ata olonaki mbula nini opesaki bambula esi eleka yo moko kuta obosana me un jour okobuka ngo c'est ça yango Karine azolona ngo azobuka yango bozomona na kati ya réseaux sociaux bakronimama bakroniqueuse bazali ebele me eza na mutu te oyo baedaka lokola Karine paske bulamu na ye nde ezoganga courage na ye nde ezoganga ba bienfait na ye nde ezoganga ata bino kuna boye na ba histoire ya lokuta bolobi me ata mutu afandaki na ya lobi me ndenge nini mwana mwasi oyo asali eloko moko mabe te me okomona communauté nyonso bazala kaka na kombo na ye bazokoloba kaka ya mabe na kombo na ye ata asali mabe te okomona motema mutu wana etutami ale aide Karine c'est ça mutu ye wana ozo ya na motema be na nyonso kaka pona camarade pona ndeko na yo pona nini tozali motema bebo yango tozalaka prête
soki moto aye kaka yebi soki zwa eloko yo pesa ndeko na yo wana boma ye yango bozalaka capable ya kosala ngo ezalaka pona boye jalousie ebanda kaka boye bandeko olie oye na yo na poto babengisi donc boye pona kosala ba promotion pona musique ya artiste na biso bosala ngo na calme te mais ozo koya pona ba critique pona koya koloba makambo ya Karine pona koya bimisa makambo ya Karine or que Karine aloba ke avant yo voyager bobengana ki oyebisaki ye bien ke ata na chrétien yo koloba te ezali pona zwa gaz ezali pona ngape nazwa succès muninga pe ayokaki yango ndengo bando chrétien ye ayokaki asali yango te parce que amonaki trop c'est trop okomi ko passer ba bord yango wana ayepe ko kozongisa mais zongi na ye afandi mais yo oza wana kaka oza na koluka kaka moyen nyonso kaka oya kaka oya kobimisa oya sika nano toyoka nano te tosi toyoka nyonso eza ya sika eza te tozoyeba te eza nini oli oyeba na siba musicien na biso ya artiste na biso ososala ba promotion bozo kolobela musique na ye bozo kolobela nyonso ba album na ye oyeleka bozo zongisa ngo na kati ya marché e kosala bien esala artiste na biso donc ata bato nyonso batiaka kate bake me bino bokomi kaka kobala susu na minduki na bino epai ya Karine Mokonzi kaka mokonzi asi akoma deja na poto asi azwa adresse asi abota asi donc azokende étape par étape yo po oya kokoma na place o Karine azokoma azwi déjà place azwi bureau po abana kosala bémission donc yo po okoma na niveau wana tolobi te ke oza capable te okoma te non okokoma mais ekozwa yo nanu temps ekozwa yo temps po okoma na pa oyo Karine Mokonzi akomi yo po oya kosala yango franchement ekozwa yo temps donc yo okomi moto nyonso okomi okosimba awa yango te okosimba awa yango te donc moto nyonso sangisa kofinga awa donc obebani na moto nyonso or ke baninga bakutaka Afrique bongo aye amifandi na ye na calme respect po azomi luka po moto mususu apesa ye ata 50 mususu apesa ye 20 mususu apesa peut-être elamba mususu donc apesa sapat baninga bazalaka bongo mais yo no mutu oya koyokelo mawake Jael zwa eloko boye zwa sapato zwa manto zwa boye akuta wapi parce que bazomona déjà ndenge yo zaleli donc yo neti esprit moko neti ya ko dominer batu neti ya ko finga batu donc ozomona on dirait oza munene on dirait oza nango déjà te ma sœur Bible elobi mikitisa nzamba kotombola yo mi yo na place nzambe yo zo mitombo ma yo moko erba ko bambo na se mama eloko te ma sœur mikitisa nzamba kotombola yo Karine amikitisaka yango bapesaka ye nzamba zotombola yo soki oza nango te mama osengi kosenga eza mabete mabe eza nde koyiba Karine alobaka boyeke ngai naza na eloko wana te bopesa ngai motema na yo moko ekotuta yo motema na moko lobi asengi ayibi te mabe ezali ke soki boyoki kuna ke Karine akendaki magasin boye ayibaki Karine akendaki boye parce que azangaki ake na banka bato akeyiba mbongo non me moto asengi yo moko bisika ozalaki na porte-monnaie na yo motema na yo moko etuti yo osimbi opesi ye aye kofungola porte-monnaie na yo te aye liboso ndako na yo pe te non asengi yo moko okomona ke nakoki kopesa obe nakoki kopesa te bandeko sikoki motema mabe ki jalousie oyo bozalaka nango ezalaka ya nini na niveau nini pe ekomaka bino boye te Jael Show non nano komi te ozala komeka okomi nanu te ozana komeka même artiste na biso Koffi Olomide ozo kofinga tout le temps chaque fois asi akoma asi asala oyo mutu akosala na mokili azwi mbongo azwi bandako aboti asana donc akoki koloba ke lelo na miziki akosala susu te afanda na ye calme aza na mbongo akolia akozanga te ya komela akozangisa ngo te ya kobokola bana ye akozongisa ngo te
mais ezaka donc tellement eza eloko moko alingaka yango déjà depuis bomwana amesana nango mais alingi kotika yango te yango bozomona azocontinue mais soki botali ke na niveau ya moto azalaka nango déjà Kofi aza nango mais moto neti yo ata velo apamba oza nango te ata brouette kaka oza nango même pas même ataki tina terrain boyekenda oza nango te mais ozo kotia tembe na moto déjà aza nango asi asala asi avoyagea pe ata pe misisa na ye na kati Europe yango na mabele oyo okomi oyo ozalaki pe na espoir te ke un jour okoki kokoma mais ozobeta na ye bagazon ozosala na ye rando ma sœur non 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 ma sœur na moto akoma na yo ozokoya kotia tembe te tolobi pe te ke yo olingi okoma te olingi osala yango pe te okosala mais oza na yo nani oza ne mosika tokozela yo sikoyo okoya na matière nini yango mpo oya koloba bokomi kobunda na bino bokomi kofinga na bino olie bosala promotion yo okosimba oyo otiki okosala oyo otiki tozo koyeba susu te jaeli yango alingi nini pe azosala nini tozo comprendre te yo ozoloba ozali fofol ya fali ipopa fofol donc soki ozali fou ozali folle ozali fofol na ye makasi donc fofol balobi koza fofol donc obanda kofinga comme oza fofol ya papu fofol ya papu toyoki bakamba papu wana moto apesaki yango eza Karine Mokonzi soki Karine Mokonzi alobi ke nyonso baterme oyo bolobaka ye moto abimisa yango okosi mais baterme wana so bozobenga bapapu wana bapapus moto abandi okopesa yango ezali Karine to en tout cas tokosa te tochange baface te tokosa te soki moto asali eloko na ye bo félicité soki moto asalaki pe eloko bolobaka te moto boye moto asalaki yango boloba te ke non parce que bokumisaka Karine Mokonzi aza nani ye non abimisaka baterme na ye ebele na oyo boyokaka wana nyonso ye moto apesaka bakombo moto akoboya yango te lelo yo moko komi koloba ke nga nazali fofol ya papus fofol ya boye mais Karine moto apesaki yango bondimaka moto mpe na époque na ye bondima mpe moto mpe na temps na ye na eloko oyo asalaki oyo bomoni ke non moto boye asalaki bondima ye bolingaka kaka te soki moto atie ezolo likolo akufi après na nsima bolobi ke non moto wana asalaki makambo malamu moto wana azalaki bien moto wana asalaki boye non bopesa moto baloge na ye ye aza na bomoi ayebake non balingaki ngai mpe na communauté na ngai balingaki ngai mpe na bandeko na ngai esalaka mpe bien ke bozoboya kaka moto na bakamarade ya Karine nyonso bazalaki en tout cas moto azalaki vrai na bango ezali Karine parce que na bango nyonso tosi tomona te oyo azwa micro abimi wana abandi kolobake non Karine asalaka nga boye nga moto nalesaki Karine nga na bando latisa Karine ngai napesaki ye boye nga nasalaki non mutu moko te abima kaka Karine ye moto alobaka tomona mpe moto aya korépondre te ke non wana okosi osalaki boye te pourquoi ozokosa pourquoi omona kaka ke yo olobaka tomona te banda ebanda Karine aloba moto ayaki na droit de réponse pour a répondre ye que okosi ezali vrai te non azali te parce que nakoloba ke azalaki vrai donc bino nde bozalaki bafaux mama Arieta bato afana bisika azali bambote donc nyonso wana lokutaka boyaka nango kaka bobima na nsima ya kombo ya Karine eza nango problème te mutu ayebanaka na nsima na mutu eza na mutu te kaka ke awutaki likolo mutu akotia ye maboko aza te mutu akopesa ye aide aza te mutu akolakisa ye nzela aza te non biso nyonso tobimaka kaka na nsima mutu biso nyonso tomonanaka na nsima mutu lobi pe okomi mutu lobi pe osali ya yo mais il faut kondimaka mutu oyo abandaki mutu pe oyo asalaki liboso il faut tondimaka soko ondima ba bienfait ya mutu ya yo pe yo kosala ba bienfait na ye ekoganga bato bakolobake non mutu wana mutu asalaki eloko oyo mutu wana mutu abimisaki eloko oyo mutu donc ezalaka bongo mais soki bozo koboya eloko ya mutu bozomona ke ye mutu asalaki yango mais bino na kimote ya mabe bozo boya yango bozo niye yango ezalaka nde bien te bandeko
nzambe akopambola yo te ndima ba bienfait ya moninga ya yo pe nzambe akopambola yo pe bato bakondima yo me bino boboya kaka ya Karine me or ke ono so bozosala eza kaka ya ye eza kaka ye eza malamu te bandeko Jaël mikitisa nzambe atombola yo mikitisa en tout cas l'infuka kita l'infuka en tout cas bosala ba tournoi na bino munoko kanga nanu ndenge olobi ke papu apimeli nga ke naloba susu te fanda mpe kaka bongo kobima mpe susu te oyo ozokoloba ke nona koya susu na okorépondre Karine ne eloko te parce que Karine alobi bi azoyoka yo soni Jaël me yo soni eza te yoka mpe soni lolenge moninga alobi ke azoyoka yo soni yo mpe yoka soni yoka ye mpe soni bozala na soni na mboka bapaya boye bozala na soni mpe yoka mpe soni bandeko boye na bamanike ozokofinga manike ozosala nyonso na manike yoka mpe manike soni parce que bino nyonso bowuti Congo boye nzela moko biso towuta Congo me biso tozalaka na Congo te toza na Europe eza tout à fait différent na bino alors respecter pe baninga ke ozomi bimisaka ba secret na bango que ye azokene ko bazokene okabele ba $1000 ba €1000 na bato ya kofi azokene na ba restaurant na bato ya kofi donc yo te donc parce que yo oza osololaka bien te yango bato bazopesa yo te osololaka bien te c'est que moninga seka azosola bino bazoyekele mawa poka azwa te bakabela ete poani parce que asala eloko mabe te ata azokumisa fwali eske akozalaka baennemi na bato nyonso bakumisaka Koffi Olomide non akozala na bango ennemi te me ayebi ke ngai nayelaki boye ngai moto ngai nazokumisa ezali fwali ipupa me elobi te ke soki ke motu ya Koffi azokabela ye eloko ye aboya ke noko kabela nga te parce que papu na nga na Koffi Olomide bafandaka te ezalaka te bango moko babi pourquoi bafandaka te mais soki otali mpe bie ezali bango moko bayokanaka na kuzu ezali kaka bino bafanatique bato bomemaka bango na barando oyo ezanga ntina parce que bakoma na bacrèche wana bakoma ondire baza baennemi mais non orke bazali papa na mwana papa alakisi mwana musala mwana mpe ake évoluer na ndenge na ye alors bafanatique bazalaka na bango kaka o wana azowela wana o wana mpe azowela wana c'est normal la musique ezalaka nango parce que soki oza na adversaire te moye mpe obima mpe eza te il faut ozalaka na motu oza na adversaire na yo mpo bato babana komona bino bamona ke wana moto asalaka eloko ya bien o wana asalaka bien te donc ezalaka nango c'est normal mais eza te ke yo koya wana obana kobeta kelelo kaka neti kaka yo nde moto olinga kaka fali ipupa mosusu rien basalaka eloko te non ngai baliaka ngai na kati ya feti te ngai mpe oya kokoma minu ngai moya otafuna eloko eza te mikitisa nzambe atombola yo Jaël en tout cas silama mikitisa nzambe atombola yo eza conseil gratuitement ezali ya ofele ya mbongo te apprendre ou à laisser donc comme yo peut-être oyokaka na yo te mais conseil pe ekorjaka bien mieux que nini conseil ekorjaka mieux nini nango balobaka en tout cas nabosani wana c'est pas grave donc vraiment toza biso nyonso bacongolais bacongolaise en tout cas kimoteya mabe ekopesa eloko te Karine asali mabe te Karine aza na ngambo na ye Karine kuta asepeli apesaki yo baloge nyonso asepelaki lolenge bokomi na Europe eza bien soyez les bienvenus hein? Alors mais il faut vraiment kozala motu kozala mama komikitisa komikitisa esala bien ka clairement ke komikitisa ekosala yo bien en tout cas la famille ezali conseil en tout cas Karine azali des vrais bino nde bozalaka ba faux po tozomona ndenge ekitaki emataki Magali Lomama atombokaki tomonaki mais Karine ayebi ke yo ozoko bwakela ye bambwakela
ozo chrétien ye mais atiki ba chrétien nyonso oyo ozo chrétien ye abandi kokotela yo susu ke non bosala ye boye te mpo ndenge bazo kokanela yo Karine azokota non bosala ye mabe te non alobi kuna te asalaki boye te azokotela mpo na komona ke aza na motema mabe te aza na haine te mpo na yo me yo ozolakisa mpenza ke oza na haine na fond de cœur na yo mpenza ezobima na kati ya motema na yo tokomprenaka te bino bato ba réseaux sociaux ezalaka nini yango bamilio yango bafutaka bino combien mpo bozala na haine ya boye na ndeko na yo moko congolais ozoya kosalela ye bamission na kimotema mabe voir même bacommentaire bozokomela bandeko na bino bacongolais na bacongolaise bacommentaire ya mabe ya haine pourquoi bokomaka na niveau wana bozo kosala bafaux compte mpona kofingaka bandeko na bino bacongolais bainsulte oyo kosala yango te me bozosala yango pourquoi boyebi teke bafaux compte wana bosalaka un jour okorendre compte na yo epai ya nzambe na mabe oyo bozosala ozokende kofinga moninga na bacommentaire na bainsulte oyo ye kutu asali yango te me bozoyizwa na courage bacongolais na bacongolais bonguta wapi bino ezala kaka sangisa yango bokoma kosala bovi ya motu boyebi yango mpenza te me bozosala n'importe quoi bozo kofinga na bacommentaire ndeko na yo moko ozosala eloko oyo ezanga ntina bozofinga pourquoi bokomaka na niveau wana yango na komprenaka te phénomène wana ata bazofuta bino bosala réseau sociaux mpo bafuta bino mbongo ebele sikoyo pourquoi ozo kodetaye ndeko na yo na bacommentaire ozo kofinga ndeko na yo banda A Z peut-être le peu boliana no na yepete omona yete mais ozo finga ye on dirait oyebi ye ezalaka bien te bandeko bosalaka attention na ba faux compte wana bosalaka nga banda mokili banja ata naza na YouTube boye na kokoza te un jour na live na loti ke na sala faux compte pona ke no kofinga ndeko na ngai je ne peux pas na kosala ngo même pas eloko wana pena mutu ekoyela nga d'abord ekowutela wapi mpona bana kofinga ndeko na ngai asali mpe nini même asalaki afingaki nga asalaki nga mabe tosolaki ne na boye na kati ya réseaux sociaux nakende kocreye faux compte mpona bana kofingaka ndeko na nga na okota nazomona ngo mingi bebele bazosala ngo pourquoi bosalaka ngo bongo epesaka bino nini mpe esalaka bino nini ezalaka bien te en tout cas bacongolais bochanger eza vraiment eloko moko mabe ozolona eloko moko mabe na kati na osala le savoir ozolona eloko ya mabe na kati na yo en tout cas tosalaka angele tokebaka na oyo tobimisaka mibebo na biso mpe oyo tozo kosala nyonso ekoleka baninga bazwaka ngo badelire toseka tokutana toloba me ya biso bakongolais ezokoma na ndenge ya haine donc bazozwa ngo mpenza au sérieux lobela moninga bodiscute esila wana boleki meke botikala nango kaka na barando botikala na kimotema mabe donc bazosala olie basala en tout cas eza pasi mpona biso bakongolais en tout cas to changer ekosala bien Jaël vraiment changer sala promotion ya artiste na biso boyelaki miziki en tout cas bofingisa artiste na biso te peut-être ye moko afandi azotala ke vraiment bato penza baza ndenge nini bo ezalaka bien te ekokitisa pe ekodimine artiste na biso ezomwana on dirait ke ye moto azokotinda yo comme yo olobi ke nga naza bouche autorisée ya artiste na biso donc yo oza wana po ofinga donc ezomwana nde neti ye moto azofinga or ke yo moko moto ozofinga eza bien te ata bafinga ye yo ozalaka te bafinga ye ebele yango mpe ezosala ye akende liboso mafinga wana bazofinga ye mpo ayebana mpe yango azokende liboso bomoni kuna asi akatanaki asila te azali bato bafinga ye bazwa nini ata bazokofinga ye chaque fois miziki na ye azokende liboso aza au top yo siko mwasi kuna bakaneli yo na este bakaneli yo na weste partout na Europe bakaneli yo sikoyo yo moto ozala neni sa position okomi kobatama okomi na insécurité yo moko mitie insécurité parce que munoko na yo elekani yo eza bien te luka mbongo na malembo kelesa bana na yo
ke ozala oza mwana mwasi kote nyonso bazokanela yo moye otambola eza te okomi kobanga okomi donc eza bien te soki omoni kutu ata elilingi na yo moko okomi kobanga ngo parce que yo moko moto olingi te ozala fraile net l'air yo moko olingi ke obanda kobanga eza bien te tika Karine azosala makambo na ye azosala pe ya ye makambo mpona bana na ye donc yo pe sala ya yo okomi na poto profite sala ya yo soki mpo kokima yo moko komona soki okozonga pe na Afrique na 5 ans wana bozokoloba ya bavisa yo moko komona mais sala nde promotion ya musique ya artiste na biso ekosala bien bandeko. Merci c'est Noëlla TV ezali kaka même conseil pona Jaël Show atika na Karine calme asala musala oyo ayelaki te makambo barando na poto non en tout cas tikango ekosala yo moto ekosala yo bien. Merci la famille nazo tika bino erbo kozwa vidéo na biso bo like bo partager bo aimer bo s'abonner pe la famille ekosala biso bien pe ba commentaire na bino ya malamu pe ekosala biso bien et surtout ba commentaire wana ezala mingi po na ndeko na biso Jaël Show mais kofinga te pesa conseil pesa bargima na yo ekosunga. Merci la famille nazo tika bino bye bye.